la famille, c'est encore la vôtre, Miss de Miss Tania Laure Mukoko. Je suis venue auprès de vous. Ndenge na losaye bino ke Miss de Miss, tout ça la rakaka, ba émission te, tout ça la appelle cuisine. Donc, tout le monde qui est cuisine, na biso Miss Cuisine, tout le monde l'examine comment, tout ça la recette, na biso, ou ko aider, pe bande ko belé. Miss de Miss Azawana pour la collecte comment préparer je suis là pour vous. Vous s'abonner massivement à Miss de Miss. Vous avez YouTube, chaîne YouTube Miss de Miss. Vous avez page na biso ya Facebook eza au nom de Miss de Miss, et puis toza na Instagram Tania Laure Mukoko Miss London. Bon mona biso kuna. Donc ceux qui boza na problème suggestion oh elo mo boni boye bisangai toujours faut beaucoup milanga bo contacter ngai na ba réseaux sociaux wana nyoso na ebisibino na kozala wana pona ko aider bino pona conseil. Nazawana pour la cuisine, tozawana. Tolobaki ki biso toza parfaite. Miss aza parfaite. Mais Miss on la sabino kaka de quoi elle est capable. On la sabino juste savoir nangai, on partager la bino parce que c'est la famille. Toza famille, biso no soto kokate to ebinyo sote, toza na po to aider. To ceux qui mo ayebi aider muninga o muso ayebi aider muninga, c'est comme ça. Biso bitem seza bongo ya ko aider. Yako aider. Donc voilà, le lot tozana Miss Cuisine. Botala ki première émission na biso, recette na biso ya ngulu na légumes verts, et puis tosala ki yango à Kinshasa. C'était à Kinshasa, ba o ba yebite, so bo koti na Miss de Miss oza nouveau ou mutasika na Miss de Miss. Botala ba émission zawana na salaka déjà émission moko ya Miss Cuisine. À Kinshasa, c'était à Kinshasa où les voisins na ngulu na légumes verts na makemba, donc na kwanga balia kiango bango ba sepelaki siko lelo to yelibino parce que bande komisus basengi ke Miss lambela biso eloko moko kitoko la période où tozali tozana ndaku to luka to yekola eloko moko asika ko bisona ngulu. Donc tozana makoso, tozana makoso, lelo tolamba makoso. Excusez-moi, les am makoso. Makoso yango ya fresh, makoso yango ya pilipili ya liboke. Liboke on peut na makasa na épinard, accompagnement na tozana épinard na biso na katango minene, juste pour accompagner recette na biso so bomona biloko nyonso eza à côté na kati déjà ba d'épices nyonso na kati. Depuis so botala makasa na biso yango yo makasa ndeti ya Kinshasa na eza sûr que ba makasa oyo na ba château rouge ezali na ba matonge ezali na ba exotique nyoso ya ba congolais ya ba africain onga kuna somi pa ba nigérien. Donc so ki bolukia o bokozwango. Donc voilà, donc recette na biso le leza ya ngulu ya ezali na ba exotique nyoso ya ba congolais ya ba africain onga kuna somi pa ba nigérien. Donc so ki bolukia o bokozwango. Donc voilà, donc recette na biso le leza ya ngulu ya liboke ya pilipili na épinard na katika minene po ezaka accompagnement. Donc voilà, so bolandika ndenge Miss de Miss aip sarabino Miss Cuisine alo babo saka ndeti ngai boko bimisa pe recette wana kaka nde biso to sala lelo. Merci na bandeko oyo balanda ndenge Miss de Miss asala ki cuisine na ye. Première émission na Miss Cuisine na la légumes verts na ngulu bandeko basala ki yango batindeli nga ba commentaire par rapport ya heure to courir toujours derrière heure. Ngulu na makoso na biso na tokisa ki yango moins 3-5 minutes juste pour le molaka ba salité wana na ba mwindu wana ba musu wana bimaka poto sa lelo liboke. Donc na la posa na longola ba salité wana.
Donc voilà, na tokisa qui encore 3 à 5 minutes. Otie moi mon moké, tant mon tokisi au bois qui m'a po. Dans un aposa toujours na tokisa katole na lamba missionnaire na linga mungwe ko tankata mukua. Mutazo mukuta mukua, azoyo ka mungu babu tamusuna yo ka mungu ezoko tatina kati. Donc na tokisa qui déjà ngou makoso na biso pour 3 à 5 minutes na bois qui m'a na sokola qui ont très bien. Na sokola qui ont très bien. Donc voilà, na sokola qui ont bien. Obandi siko on appelle ici réchaud de biso. La police yango. La police yango moto na biso. Obandi siko okozwa poivron. Nazotia poivron na biso. Po yango ndenge te ko servir biso na liboke sauce wana mai wana. Donc na tie poivron moi mokie. Était toka. Ndembi au mouline sango soit après mais na tie au muke juste pour banda otoka kaka na eko cha oignon nakataki ndembi poivron vert oignon tomate fraîche céleri ail piment aubergine oyo au solo et aux apona légumes solo les apona épinard oh le les épinard donc voilà il y a on a autre chose bloko ndam na tie déjà matungulu na tie ndembi na tie poivron vert na ekotia ail mukie na ekobwaka moi ail mukie kaka na tie mukie céleri nde na tie awa na tie céleri ça bien pour la misuni na tie céleri. Après awawa na ekozwa muscade na biso muscade je bien na muscade so tie muscade ya bien na tie muscade na tie ya ebele makasi te na tie quantité normale par rapport à l'utilisation des ébélés na ekozwa poivron vert blanc yango nazotia poivron blanc entier na ekozwa viande na biso oyo na somba ye na Kinshasa à chaque fois nazanga to ça kosomba moi ba assaisonnement na ya Kinshasa oyo beni ya viande oyo toza na poulet yango marinade et puis oyo toza na légumes pona épinard na biso nazotia sikoyo ya viande natie nanga ya viande achango sachet pour misuniser bébé na tie sachet mobimba et puis eloko osala notiaka mai moke mai moka ya moke po aider misuni na biso etoka ekota basaisonnement nyonso na tie etoka ekota na kati ya misuni après na opesa yango kaka ba 5 minutes na kosiko na osaisonne na ko moulinexe tomate mokie ndembi na moulinexe ndembi na biso poivron vert na biso biloko nyonso na tiaka na début yango na moulinexa yango lisusu mwa mokie po e permettre biso tosala liboke na biso awa déjà nakangi moto nazwa mai nabakisa mai moke po aider misuni etoka malamu mai yango oyo atie de boucle ya mai elekebele makasi te tozwa biso ntango bakisa mai mais sikoyo nanu te natieka juste 2 tasses oyo awa po epermeta misuni etoka mwa moke 5 minutes nazonga mpona banalia komonixe biloko totia na kati awa donc voilà sikoyo toke na komonixe déjà ba assaisonnement na biso minutes oyo totiaki misuni na biso ekota basaisonnement bien na mikuwa awawa na bandide ya kozwa tomate na omonese yango kaka mokie ekozala teke elemba makasi na omonese kaka ndambo yango oyo nasala nango batour mpo monese na biso oyo eza mokie na bandide na première tour na yango
kitoko fallait bosala abolia moko kitoko bosala ka ndenge Miss Cuisine alobi nazobakisa batomate oyo bana déjà kotoka po misuni elemba makasi te mais ebela nde tomate kalisele tomonise aocha pilipili po makoso eza makoso ya liboke ya makasa ya pilipili donc ya piment donc piment koleza makasi so ndeni te mais en tout cas eza ya mwa pilipili oyo soki ozolia liboke na kinkole ndenge ezalaka na pilipili wana mwa gu wana pesa saveur piment na mwa biloko esala kitoko po biso makoso ya liboke tozosala bana bakolia te bayaya mikolo baolia me mike baolia te po ezala mpe piment ezala mwa piment ezala mpena pimenté donc voilà po epesa saveur ya kitoko natie tomate na mwa de mbuma ya pilipili yango kaka na osalela pilipili eza ekokota nde na liboke yango ekota na liboke moko totya mbuma pilipili moko bokomona reste bolandaka maleme ndenge Miss Cuisine azosala bokobimisa recette moko ya kitoko makasi mais c'est bino Miss poivron vert, matungulu, mama oyebi ndenge balambaka oto ayebi na kolamba te nde natie ui natiaki bangembi poivron vert natiaki ngembi poivron vert ai matungulu elengi fo tika kosa moko lebebela elongola mwa mobesu ya matungulu yango eza ya kolemba yango elengi siko na bali kokainga épinard eza recette moko facile pour faire ebima mpe kitoko tobandi kotya épinard na kati ekoloka nango maboki na biso yango oyo tokangai deja ndenge nauti olakisa bino tokangai maboki na biso tozokotya sikoyo na four topesa yango 15 à 20 minutes ekauka mwa moke ezwa sona solo makasa ebima na soupe donc voilà tozokotisa yango four nanga natie na 250 degré tozokotisa yango na four maboki na biso totiaki na four pour la 30 minutes. Donc voilà, sikoyo déjà ekomi prêt pour tolia. On dit ça que te maboki pour mona ndenge nini na kati yazali. Epinard na biso pe yango oyo. Epinard na biso ebeli. Nyonso elengi. Totikaki yango efai soki 25 minutes epinard ezalaka nango déjà
alemba libi. Donc voilà, et maintenant en gros tochaki cube na biso ya pondu, onja ya pondu. Donc voilà, yango yo yo na biso bebeli. Pour tout zela maboke na biso ezala après tout ça na mesa azotia déjà makemba et ba déjà kotoka ba baolia na makemba ba biso baolia na kwanga biso baolia na semu bali yango na nyoso lingo kolia ba loso mengai bo mo lelo ni na olia na yango toujours pour là ensemble la bino. Kitoko ezawa. En tout cas, il faut omeka, il faut ça la kaka ndenge Miss Cuisine alambi obimisa goût na recette yo. Abocha ona sani. Toujours pour recette iboke na bisoko bobo na ndenge. Kitoko makasi. Donc voilà, toujours chango. Na sani. Moi qui makasi na de 25 ans bien et babysitter hein. Donc roli en boui. On roli la on peut la boui donc toujours kalisa. Congo roli en penza boui. Donc voilà, il y a un autre lion peine à casa. Voilà. Vraiment merci beaucoup na ma famille, mon coco et ma belle famille Simba d'être toujours là pour supporter ngai et ça la plaisir ma casse que Dieu vous bénisse et surtout na ba abonné na biso ba o ba vanda wana pour na Miss de Miss akende liboso que Dieu vous bénisse to ba ki ba recette tozo sala eza o biso to yebi on to l'accéder on to pesa. Donc oyazana posa misala meloko ni boko mana commentaire boko mela biso na ba beaucoup de Miss na messagère. Donc oyebi ba plateforme na biso nyonso tozana Instagram tozana page tozana YouTube au nom de Miss des Miss. Abonnez-vous massivement pour nous biloko kitoko émission kitoko à partir à Kinshasa pour nous émission à partir à Awa Ongamo na Losala na dokota ba biloko ebele. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nazopesa ba dédicace na bateau ba kubaye pour ba lia na biso elongo. Donc soy to banda, je commence avec mon mari Jiva Simba et puis toke na papi Ikoli mote medune mukoko, Blandine mukoko mote ma Misty Champion sponsor ya Miss de Miss, toke na Divine mukoko, Naomi na biso Naomi Campbell et puis Percy de mukoko et puis à mes enfants Jivania, Godwin, Kenaya Georgina, Malakai Juvency et puis Bébé Laure, sans oublier Malika, sans oublier Jaden, sans oublier Coco Nabiso Zakai. Donc voilà toute la famille Mukoko, Bénédicte, Fernando Mukoko, Nancy Mukoko, Tito Mukoko, Nokwabana, Gaël Gaëtan, Patrick Mukoko, Wasutenanga Makasi, Hélène Kikoufi, Ukaya, et puis à toute la famille, Babone Nabiso, Bino vraiment apporte à Bino, Bozana Boyebani Bino, Obo Ratakate, donc vous partagez, vous aimez, si vous avez la recette, Moko Bolingi, Tomi Salamba, je serai là et na Olamba, très bien. Nous avons présenté Bino, Bomoni et Lamba Langa au Congo, donc Yangoyo, ce que vous Congo, Liba Nanga, ya Congo. Donc, Liban nanga ya Congo, ya simple. Pour mingi cuisine et bandozala. Mingi cuisine en olinga plus. Nasala na mamba mabaya pena femme africaine. Voilà, donc yango nasale bino makusana. Modèle moya simple na somba na Tonisa qui na Kinshasa. Donc, je vous aime beaucoup. C'est la vôtre Miss de Miss Tanya Mokoko. Allez, bisous bye.